Mbote na bana ya Congo, mbote na bino bao bali kolanda biso sikoyo, bao bazali bakwa kolanda biso na pokwa bonsoir na bino, bonne soirée na bino. Na pesi bino mbote ali numéro ya lelo ngai, n'est-ce pas, motonabino Josué Lumumba. Oyo to salaka souvent ba descente ba analyse ensemble to bundaka na tina ekolo de la ekolelo na numéro ya lelo, n'est-ce pas, pour mener un peu ba analyse sur n'est-ce pas, la situation qui prévaut, la situation actuelle, n'est-ce pas, au toali ko vivre mboka na biso et ali na minute au toali ko vivre même situation na lo barana Ukraine lokola ba risque ba envahir Ukraine ba bengi yango invasion ya biso siko ezali armée na wa biso, mais kolandela malamu ezali pasi bande konangai tango nali kotala wa ya biso ekolo tozali lokola neti nataki publication na Facebook balobi donc na moment deuxième guerre mondiale soldat moko russe je crois memi Anne mwana ya punda pambate soka tikie ba mine un peu partout tango ya nyati explosé et si ka bangunya baliaki baini bali ba comprendre que tala bangunya biso ba comme tel. Donc na minute par là je voulais dire quoi, tango bozali na moto moko azali très sensible ayi ko tianda ko moto à tout moment moto wana ali babengi est censé et puis c'est un danger ya malamu, il faut que ça là, il faut que protéger mabe zalate pambate moindre mabe naye et il commettre la République mboka na biso mobimba na moto ndele to ali komona. Le pays est pris en otage par les accords. Donc nemosika te total de gauche à droite était ce qui nous freine à ce moment, c'est le problème des accords. Nazongi disus na matea nanga mbala na mbala sur les accords. Tango biso peuple to fandaka toze la libérateur aya ndesika tous fandaka tozeli omoni libérateur aye, mais libérateur naebisa rabino chaque fois libérateur aya maboko pambate parce que le seul libérateur il a besoin d'être accompagné. Tout le monde a libérateur aya ki na mboka la biso na 97 musée, mais tango musée aya ki na biso na bakor les accords wana nde kangi biso singana ki ngona moya lelo yo depuis tisikoyo. Le président actuel, le régime actuel, mon président à moi, M. Félix Tshisekedi, est arrivé au pouvoir na manière obisoto yebitango bana mboka baendaki butu ko voter et motomosus pas joyi motuka na butu ende ko négocier pouvoir. Nous le savons. Toujours le problème des accords. Mais awa toali komona nini o toali ko remarquer. Bon, toali ko remarquer bolimbi sangai nazu mo appel moko bon nakati puisque c'est bon nakanga téléphone. Toali ko remarquer awa tozali na crise, n'est-ce pas, il y a leadership na mboka na biso. Est-ce que nous avons vraiment un chef d'État? On peut obeta tout le neti n'époque ya Mobutu anda ko yemba elombe cessé tokolanda elombe cessé na kotakoli omoni Mobutu na mboko yo toala qui agressé, je crois Mobutu lati sokoto akiti sur le champ de bataille. Il commande à se revêtir na n'est-ce pas, attribution à la constitution PCA, le commandant suprême. Et l'ombe c'est Hollanda. Mobutu à l'époque. Est-ce que Zali, mon ami Tunaka, est-ce que c'est le même pays où Mobutu Azalara Mokondi, c'est le même pays où le régime avec M. Tshisekedi Bali, ou bien le pays en Keseni? Fachi ya fachi beton obiso toyo kayangwana. Roi ke na sango. Roi ke na sango, ake na basango mi balé tomisato je crois. Ya liboso zali komona gouverneur. Ya ville à Kinshasa s'est transformé na Atalaku. Fachi ya fachi beton, fachi ya fachi beton, fachi ya fachi. Siko sotali elongi ya roi ozotala, c'est comme si quelqu'un qui se disait que ce sont des fous. Nayoka maso na bango na bango siko maintenant en face.
bato bataki bilongi wana bamonaki ndenge nini roi s'étonner. Est-ce que c'est vraiment un gouverneur? C'est vraiment un gouverneur au moment où le pays est attaqué. Kotozo ka fachi ya fachi béton, fachi ya fachi béton. De motomoni moto pantalon na ye kwei na Lubumbashi hein. Pantalon kwei. Les signes ne vous enseignent-elles pas? La nature plutôt ne vous enseigne-t-elle pas? Et à la carte ya Biblia, nyo soto to sara na mokili, il faut nature enseigner rabiso. Ce sont des signaux forts. Do monaki tango bana Lumumba ba sangani na roi, ce qui s'est passé au moni moto akwei na se. Le Messie là était puissant. Et puis, ouais, Bakango, Lumumba n'appartient plus à la famille Lumumba. Babiso surtout, Lumumba, c'est notre Babengue père de la nation. Ces enfants peuvent les trahir. Naïb Sabino Mokona, Mokolo, différence entre enfant biologique et enfant idéologique. Enfin, il vaut mieux, surtout en matière politique, il vaut mieux un fils idéologique que politique. Dans mon erreur, on a le latin dans l'église, on a pasteur à Koufa Zuma, on a été. Ndembutumbuté, comme l'église, comme un royaume, même aussi na politique. Ils allaient passer. De comment c'est qui singa avant, tout la caméra, Kabouya l'homme puissant. Aïbi singa lobby, ce qui Félix ala qui grand frère n'anga aïbi c'est écoute que y a toujours déjà mon ébélé, tout si galabiso. Na minute où tu allais agresser, pays ils allaient agresser. Oyo, ba agresser na bango sur de totale analyse comparative entre armées na biso et a composé na plus de 200 000 hommes. Na tout moi mboka moko ya moke babengi Rwanda, même si ba se mutualiser na Uganda, mais tous waka Rwanda. Armée na bango ezali 20 000 seulement. Tala 200 000, 20 000. Mais biso nde to ki négocier na Rwanda pour na cesser le fait. Degré ya otali sabino ete tozali na crise ya leadership, nous n'avons pas un leader au sein ya mboka na biso neti kalaba embelaka Mobutu elombe cesse tokolanda kukumbwendu wa zabanga na mituna. Est-ce que ça toujours même mboka ou bien ba changer état ou bien ndenge nini? Normalement, au lieu biso tozala na offensif, mais toza na défensif. Biso nde ba attaquer. Toza ce qu'on a minute yo défensif. Oh, biso na minute yo. Avec tout ce qu'on a, budget na biso est plus élevé. Armée na biso nombre d'hommes par rapport aussi à densité grandeur ya mboka na biso to ali monene ça bango te so ba iba salaire. Baya na mboka na biso, ils vont se perdre. Net na pesa ki l'autre exemple que James Kabarebe na documentaire entré FDL a se retrouvé na fleuve Congo à Bungazo baté wapi côté Congo Brazzaville wapi Congo Kinshasa. Il fallait que tuna ayo tuna pe na ngambo Brazzaville ese tala Congo Kinshasa bati. Congo eza monene. Ba guerre mso eza ni guerre mort psychologique. Tout si qu'on peut sa Rwanda pouvoir oyo, il ne mérite même pas. Pourquoi? Parce que les autorités oyabiso tala lelo esika Félix ayo kota bon monsieur le président na pese honneur nyon surtout tant na bengi Félix bato mosu semsu ba tout en libaku. Monsieur le président à moi monsieur Félix Tshisekedi ayo memamboka nazonga lisusu na ba accord les accords East African Community ezali association ya ba pays ba nation ya Est. La géographie c'est loi et ce principe à moins que bisoto zala un peu na moi connaissance mususte mais surtout kenda na bas de l'école tu bien te RDC au centre et tika jamo se retrouver na Est.
toza au centre. Nous sommes des Bantous. Toza ba ouest africain te ba nilotique te, bien que nous on est tous africains. Mais so luki ba Bantou ba Zarawa baby so kene na centre. Nous ne faisons pas partie de l'Est. Pour Monsieur Félix, notre président, mon président moi Oyabise Kolo, sans pourtant passer par le Parlement au Bali Molobenabiso. De l'autre, vous estimez à plus de 100 millions d'habitants. Donc, Parlement, on a Bali 5, ça va résumer de 100 millions d'habitants. Donc, ceux qui décident, il faut, quand il y a Parlement, on a pas ça n'ingisa. Jambo Kakoti, c'est une communauté, on a une nation Est. Il a fait de son propre gré. Et bah recherche on a sali RDC Mboka na biso kota na communauté wana il y a pas longtemps. Si je peux vous le dire, nous ne faisons même pas 4 mois depuis Tokoti wana. Les accords. RDC Mboka na biso allait faire les recherches et continue la communauté wana le 23 mars 2022, année en cours. Sotobito compté mars, avril, mai, juin, toi seulement à 3 mois. Mais communauté on les a traité plutôt organisé bien avant et puis aller refaire des recherches. Bon mon a été le long de Toali Koloba le président. Le président il y a Union africaine, Union européenne, le président c'est Paul Kagame. So makambo ngana yi Koloba na kosi bosa la ba recherche. Bobo benga maman aussi hein bobo collection sous Lumumba ta ko sabiso tango zoya na ancien de la presse. So makamno ba na ko si aller faire des recherches. L'actuel président c'est Paul Kagame. Et Sika Félix a mis biso to trancher makambo RDC. Et parmi les 5 nations Tozali na Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzanie et puis RDC. RDC ndaye ko bakisa mamoto ya suka. Ndena ete ko bakami le 23 mars. Sotobito tia Kenya. Parce que Kenya a agressé plutôt Kenya zala qui parrain ya régime actuel. Boebi Bakor à Nairobi avec Vital Kamerhe. Il a parrainé le régime actuel. Donc quelque part il est aussi complice. Les accords. Rwanda, Uganda, Tanzanie, na Burundi, 6 plutôt. Dans le passé, ils ont été le pays agresseur ya mboka na biso. Siko balobio, force régionale va se déployer ba ya na mboka na biso. D'abord, pour comprendre yango, tango force wane koya ba se déployer na est. Et lo kwa liboso biso ba congolais photo ba ete est wana ezikozala ni na contrôle ya gouvernement congolais, moins encore na gouvernement n'est-ce pas, rwandais. Et comme le Gola n'est terre neutre. Mais dans le côté de Mozindo, ezali d'abord nature ya organisation wana. Ezali nature moko pour na ba coopération économique, ba échange économique entre États. Et loko basali aki yango yango wana. Natanga moi moke ba objectif nango na internet. Pour na kotali sabino ete onyo sotu biso to lobana bino to zwaka yango na ba recherche bandeko bali moi mosika pe basunga biso na ba information. Objectif babengi yango EAC, donc État africain plutôt oui État de l'Afrique, communauté plutôt de l'Afrique de l'Est. Son objectif sont les suivants: une coopération économique des marchés, de la création d'un environnement approprié, le développement politique favorable et des infrastructures de base. Et si kani bomoni ba komia parmi ba objectifs, il y a communauté des États de l'Est, plutôt objectif sécuritaire et zawapi. Tozonga bato. Bon moto. Allez faire des recherches. So makambonga nali koloba Josué Lumumba na kosi bino benga maman aussi hein. Bwe bisaye ke Olexa isusu Josué Lumumba te pambata zo na makambo ya lokuta.
allez vérifier. Yoweri Museveni azalaki président dans l'organisation de 2012 à 2013. Le président Kenyatta ya Kenya azalaki président de 2013 à 2015. John Magufuli ya Tanzania était alaki président de 2015 à 2017. Yoweri Museveni de 2017 à 2019 a toali koloba wa Tito Koti. Paul Kagame dans le loyo toali en 2019, c'est Paul Kagame qui est le président. Il y a communauté si régionale wana, le pays de l'Est. Na nature, ils correspondent te, géographie ils correspondent te, objectif ils correspondent te. Mais bah memi biso rapide. Lokola moto ala qui président et ala qui Kagame. Et que Kagame azali pareil à régime actuel. Ça nous laisse croire à tout. Qu'est-ce qu'on peut douter? Certainement, il y a une théorie de complot. O banamboka bali ko ebate. Bali ko sosola te nde na lobaki l'autre fonabi politique. Il faut tout ça attention mingi na politique. Politique et qui kozwa moto était en scène. Sans ko ebake no ba tie en scène. Au moins ba topé ba kufi, ba généraux, ba nani ba ebite. Ok moto ayebi na esika fandi akangi na maboko kimia ayebi na eloro de quoi il fait. Koto moni bato, basali ba marche, il est en train d'exécuter un plan parce que le monsieur s'est embourbé par les accords à Monique comme Liendongo et ali lokola neti sikistete nani bakumbi vélo na linga les arani na bosani bakumbi vélo sikoyo ndeto mona ba na course wana azu moi déséquilibre. Ce qui accueille na gauche, toi à droite, moni bakumi musus bazali wana le mieux pour na pas à continuer, n'est-ce pas, course les alliés continuer à rouler. Puis à gauche à droite il y a des précipices. Alors tel le matin sinon beaucoup ya sera quoi yo moto quoi na bateau. D'où la solution, le co ici déjà au côté saki moto, il fallait na comme chef d'état, alors il fallait dire oui à tout. On t'a côté qui moto moi zonga sous si mes alités si ko loko côté qui moto moi zonga si mes alités le mieux pour na ezali ko loba lokuta ko sa peuple ko jouer scénario ko ça la théâtre biso lelo so to bito ça la fait we bangwete Rwanda à côté le matin mokolo moko te. Ata armée na biso monique que non armée congolaise bali ko somba lisusu mondu kité kana même armée wana na pesa bin exemple ya Mamadou Ndala tonga kanga yi téléphone na ya kangi mato ya boy ko yoka commandement ya Kinshasa azui chombo allié. Opération Sokola 1. Mamadou Ndala frappé par Rwandais. Na bilili ba ola kisa Mamadou Ndala, ola kisa Mosapi na Rwanda lobi, na frappé bango ba kimitala ba kotikuna na Rwanda, na Olanda bango tikuna na Rwanda. Alanda bango tikuna na Rwanda. Mais pour na koloba ete ba accord etikali ka ba accord problème na biso ezali nango problème ya awa ya libanda te. Et où me l'a été? Mamadou Ndala a été tué lance-roquette na mutuka na ye, c'est un héros. Général Baouma Sokolade to frappa ba Rwandais M23 te me ba Rwandais Sokolade. Et où me l'a quitté général Baouma Koufi. Liboso nan Mbouza Mabe. Webi Mbouza Mabasala. Est-ce que où me l'a qui poison Mbouza Mabazate? Ba généraux natangi wana nyoso tumisa to bon. Nani akoma généraux te Mamadou Ndala koma colonel.
boyebisanga sikoyo cause ya liwa na bango bakoma yi mibange makasi nde bakufaki. Boyebisanga yi cause pourquoi kaka bango muto ba repoussaki mongunya ba se retrouver te. Théorie idéologie ya Mbuma Lideso. Mbuma Lideso face à la kana kati ya Lideso pas kokisa objectif na ye. Na kati armée na biso trahison ezali oui, mais ils sont soutenus nga na kamwe na ba jeune ya IDPS na ba machette koluka esika ba Rwandais bali, mais la jeunesse est instrumentalisée. Na livre d'or na Nairobi, mais notre président, mon président moi, monsieur Félix Tshisekedi, il a écrit quoi? Nos retrouvailles avec mes frères qui sont, il s'agit de qui? Qui sont les frères de monsieur Félix Tshisekedi? Nos retrouvailles avec mes frères, entre autres les frères wana sont le pays, n'est-ce pas, qui se mutualise parce que le photo lo baete Bunagana et Kei tango mutualisation à force ezalaki entre Burundi, Uganda plutôt, oui, Burundi na Rwanda. Avant M23 bande ko bunda makota kité, mais déjà si déjà gouvernement abiso régime abiso fungola ki porte. Bango bakota déjà avant à qui comble plutôt toutes ces fautes ou forfaits. Nous allons pris en otage na motobe moko, na famille obe moko de Bambula na Bambula. Na sepe na beteli Fachi Beton maboko tango sa discours na lobby Rwanda soit paix soit guerre totale na lobby iyo esprit ya CCCko et bandio côté là ye esprit ya musée ne jamais trahir la nation bandio côté là ye. Mais tango tokei kuna na Nairobi na bande kozela oyo monsieur Félix alobaki awa tobande koloba monsieur Félix aloba fait monsieur Félix alobi Rwanda soit la guerre soit la paix totale. Toko makuna makambo changer monokobe makambo changer nazozela. Mon président, moi, M. Félix Alobaete, Rwanda, yondo zali agresseur, soit de la paix, soit de la guerre. Maintenant, Otokomi Kunekomi nous retrouvailles avec mes frères, les accords. Nous retrouvailles avec mes frères. Et Ali Passi. UDPS Lelo Kagame a commis frère. Babiso bamisuso yo et ça la biso passi balito to mena au péril de nos vies et ça la biso passi tango to ali komona ete puisque biso mambo ba IDPS tout ke ba mouvement citoyen to bandi DPS lelo te na la na carte IDPS était mais je militais au moins mpandi IDPS activité nyo surtout na la IPM na IDPS tina oza masasi na nzoto pour na IDPS. Je me rappelle mon kolo biso de zwa masasi na aéroport pour na oyamba fait Etienne Tshisekedi kanyama bisengimana bazoya pour intercaler le sphinx abimate. Tshisekedi a tombo kalobi ton chef c'est un Rwandais. Allez leur dire vous êtes des Rwandais. Biso peuple toyembi zongi c'est na Rwanda. Mais oya lelo yo fachi beton ezalinde nini yo nani oboya Kagame pasi naza tellement
nalinga kite momwe na la kisabino Kabuya l'homme capable derrière caméra zoomé nga ina na la kisabino esika nga nazwa masasi pona mboko zoomé nga nazwa masasi awa so bomona oyo bozo mono eza masasi ekota nga yawa oyo bomona eza masasi tala lisasi ebima nga yawa oyo omona oyo lisasi nde bimawa trajectoire ozomona ekota nga ebima nga ya pona mboka oyo pona IDPS nasala yango nanu te molelo oyo en tout cas je me suis dit na lakisa bino po bomona balito biso tosala pona mboko ça fait mal tant que tomoni tobundi tozongi esika moko si c'est que faga kita na aéroport ya Njili Musée Laurent Désiré Kabila fa kita na aéroport andolo mukolo biso tozwa masasi yango wana Kimbuta lobi na 2011 avant aussi Kimbuta lobi miette boko yamba moto moko te biso na mutu makasi lobi to ke yamba fachi plutôt Etienne Tshisekedi et Kabila wita na cortège na ye na ndolo azozonga epani na Kingakati. Nous la population toalaki wana libanda na mura bandi ko tirer à bout portant ne mokolo biso ba Josué Lumumba tozwa masasi to monique biso to kozwa masasi cortège ba ezo le Kabila zongi bato balobaka Zoé mais moi j'ai vu parce que na ti di ça c'est jinga na la ipeme na cortège na kwei na kati ya carnival après bah 8 secondes na ko remarquer que na senti on dirait makila moto zot kitangai ta on a talibwe de na monique na jidi sas na ndi ko belela bandeko na jima sas batsenga na hôpital batsenga na mokongo ba meminga rapide na hôpital parce que nous voulons des changements tango toali kotala kombo biso to bundi changement mon côté au contraire yende susu pire koleka bonga na kiba existence ya ba accord na Rwanda bongo décision que non ba accord nyonso tu na Rwanda eza suspendu est-ce que liboso on dit que ba accord eza na Rwanda on dit makite eza pasi et sikoyo le régime ke komema mboka bozimboka boti yango likolo ya ngomba likolo ya mbabola retour nango tango ekozonga soki to salike bate mokolo mosusu tolamuka na tongo boye bomoni pays ezo exister lisusu te mais aussi longtemps que biso toali ba mama océan ba Bruno Mimbenga ba Ngayo Josué Lumumba ba Merlin Vuvu ba Trésor King aussi longtemps toali à moins que baba na bazwa na option hein bo éliminer biso physiquement tozala te poto que ne peut exilter tozawa on recule devant rien et personne nous allons pas croiser les bras total abino ndenge boliko bomambo kanabiso et ko foloba ki so bozata 1 mm ya pamba ba na biso ba yo récupérer mutualisation à force armée à c'est quoi des États plutôt africains de communauté des États africains de l'Est et oya na mboka na biso na salibino calcul plutôt analyse donc c'est-à-dire quoi bazana protocole d'accord na bango sécurité za la raté domaine sécuritaire plutôt ezalité donc c'est-à-dire il faut pas déployer armée ya sous-région et ya mboka na biso armée ya sous-région wana et 8 na ba pays o ya sous-région ya est et sika le régime actuel et même mboka na biso ko s'affilier nango le 23 mars 2022 donc comme pour dire que Nations Unies zarawana nazo exemple ya Nations Unies na kati ya Nations Unies bo mona ba été belé tinda ba soda net biso ba soda ba ali ba Mali ba soda ba ali Singapour ba soda ba ali États-Unis ba soda ba ali wana pe ali ndenge moko donc na mboka na biso lokola Tanzanie fait partie Rwanda fait partie
Burundi, Uganda, Yemoko Kenya. Baosangisa basoda na nyonso tu. Siko na mboka na biso basoda sous région bakoya wana sous le label ya état plutôt ya africain de l'Est. Ça sera qui? Des soldats rwandais, ils vont venir na compte wana, na compte ya Rwanda. Les soldats burundais vont venir, les soldats ougandais vont venir parce qu'ils ont droit, leur pays fait partie, n'est-ce pas, de l'organisation wana. Les soldats tanzaniens vont venir. Les soldats kenyans vont venir. Tozongi wapi. Tozongi wapi. Moto ali na ko exécuter plan na ye. Ya Emera. Où ils allaient reconnu dans le monde entier. Rwanda occupé 300 000 km. Bolanda et Kalamingi ba réfugiés en Grande-Bretagne. Les réfugiés en Grande-Bretagne, Rwanda un espace T. Tant que espace est comme espace neutre. Bon, le banini, que non voilà en Afrique espace neutre, Moreza na RDC la ngona Rwanda. Ba réfugiés na ba roza wana na no atanda. Plein exécutés, deux exécutés. Accord exécutés, deux exécutés. Na suki wana.